Baindo totelema esengo pesa iso ko mabisoro banda ko na bino mbote na mabota na bino bana na bato ebele na rendez-vous to pesa na chaque lundi na 22h pe chaque vendredi na 11h ya ko lande émission ela musaka makanisi ya Baindo o mutu na moto soka vanda lo bike sona landi émission de Kotambi e bakisaka nga un plus na makapo na yebakite kasi mokolo mwa lelo to kosola na plus mingi ko landa ba actualité za na kati ya mboka et pa wana to que président de la République à salaki moi déplacement na bamboka bapaya kota ki France azaki sous en Allemagne il a son équipe sur la kati ya mboka et pa wana to mona participer ki pe na messe monene o esalamaki mokolo ya lobby et pa wana ezalaki célébrer première messe na ye ya cardinal Ambongo to kosola pe masolo wana to kosola pe masolo eza ya des autres entre FCC na cash mais to so mona ba autorité na bango mi balé bazolo balangage mususu ba militaire pe balangage mususu to kosola l'appel lisusu ko landela bande ko na biso islam et pas wana bazokotisa makanisi na bango na niveau ya parlement ba adopter loi moko boye oyo ramade ko comme journée fériée na kati ya mboka na biso Congo masolo na biso kozala appel lisusu ko landela scandale sexuel ya moko ya Baptiste Wazali ambassadeur ya Union européenne na kati ya mboka na biso Congo nde to sa biso moko te to ya biso moko ya ndeko na biso mopanzi sango de kontombele botale o mokolo na mokolo so zo solo wana ye bozolo bakende botambi ezo sunga kabiso na ba makambo tozana yango de kontombele botale mbote ya biso matondo ndeko na ngai tambi koka matondo pena bandeko yonso batui bongo libaku ya kolanda biso moko yambo pena to kote na kati ya actualité ba masolo na biso émission ya semaine passée to lobelaki mingi makambo ya satana e bele penza ya ba mama basenga ki na biso so la mine de kondombele botale to pesa ye ba balongo nya kolandela ba argument oyo bino bo pesa ki esonga ki penza ba mabote ya bana ebele ya bato bana okanza ke satana azalaka moi 30 secondes pour to kote na kati ya lisolo na biso moko mo lelo ndi kondombele na bele ba ndeko batindaki ba félicitations na ngambo na matondo ndeko na ngai esuka kaka te na kopesa biso balongonia kasi epusi malamu bakota na mai tokolobaka loko enseignement c'est facile ezepete koloba longonia na ndeko ndombele ndenge alekaki na plateau na mai alobaki mais toze kozwa ntango ya kofanda na plateau po ya kolimbolela bandeko balandi ntina ya misala ya nesonga nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola na eleko esika touti na sepeli na motu na bino ya masolo tango bobi to ko balayer bongo actualité to ko simba soko makambo ya culte oyo ezalaki na stade de martyr lelo esika to komi na zeko kamote mapasi komona peuple congolais zeko demeurer inconscient. Oli misinde kondombele oso na bi tension za na ngo zila na silisa na ba mama oyo batongi seli biso longoni ndenge to lakisa ki bango Satan existe kate mais est-ce que ba jouer les sons c'est ça est-ce que bazui les sons bande ko boso kaka teke na balongoni ndi kondombele bibo sala makasi makambo o bande ko loba batangisa kango biteni bisika nyoso soko zomi ba numéro zo la afficher benga ba orienter bisika nini ko kozula ko tangela ba makambo ndi kondombele to kontina kati ya masolo na biso ndoko molelo to lobi actualité le bio eleki to moni ndeko Shadar na Lubumbashi asali annonce ya retour ya président Kabila au président Kabila azosonga bandeko na biso pe na ngambo IDPS ezalaki pe na kita bamonela ki ona ndenge ndeko Shadar alobelela ki yango ke bango basolo pona angle la bonjour kasi loko sali passe ndeko Jean-Marc Abound liboso ya ba militaire IDPS ba propos asalaki bandeko FCC et pa wana pe bango pe basangana ki bango pe basalaki sur la déclaration FCC na cash kita pe perdre na IDPS kita mais autorité morale ya FCC ozali président honoraire président Joseph Kabila Kabange na autorité morale ya cash président de la République Tshilombo Tshisekedi okomona bango c'est comme si ba yebi kutu ba makambo wana te président Tshilombo neta na à partir Allemagne azolo bakia coalition les ama eza pena malamu pona Congo mais ba militant bazomona nango ndenge mususu ba militant des autres ba autorité morale bazolo ba ndenge mususu ndeko ndongeli yo atake mopanzi sango tango zomona maiwana nini oyo ba militant bazoko comprendre te to pe nini yo sengeli ba cadre na bango bako kolakisa bango pour te désordre ko kozala na niveau ya CT ndombelo malobe pena biso tango yonso to koyaka na manaka na bino to kolobaka
Et c'est des choses différentes. Regardez et voir. On a l'impression que les Congolais pour ce qu'on va dire que la paix comme on a, ne sika to komi bango sika, le peuple congolais n'a le cadre de politicien. Mais to koli qui a tango na ino bango basala ki masolo wana. Accord, partenariat ye bango ba signa kakuna FCC cash. Ba ka ko tuna via population. Ba ye ba kumbeli biso compte rendu. Désormais, to ko benga chef de l'état sortant partenaire na biso. C'est le sous adversaire. Mais naebite ngana nalingaka penza ko simba mokili yango ya politique et quoi politicien. Mais ça fait mal tango Jean-Marc Kabund na niveau à vice-président et assemblée nationale. À tel mili bosso il y a ba militaire UDPS c'est pour tenir ba discours lo lenga tenaki ba susu ba côté pas ba ko kimanzila ya mai soko ba susu ba kimanzila ya mai peuple wana bénéficier ni lelo kondongwana ya FCC na cash peuple a bénéficier soko basé ko joa leçon te passation ya pouvoir pacifique ya président sortant na ya président entrant mais ba kenda na ino na Afrique Angleterre ba kenda na ino na bamboke zenjonga njinga na biso ba kenda ko vérifier ba mona leçon wana lelo bato yo basala ka science politique na mikili wana ba komi ko tanga politique ya président sortant. Président sortant, président Kabila Kabanya. Attention, c'est politique et pas comme il tanga. Pour à sali politique, moko naïno salate. Mais il était très jeune, as un militaire à une armée. À quoi il peut qu'on soko bakufa bakufa, na Mali bato bakufa, na Cameroun bato bakufa, na ba Nigeria bato basé bakufa. Mais tali mando quitté, à tali formation militaire te général de son état, andimi ko passer pouvoir on aille et pas y a opposant. Mais eteni omoni lelo bandeko tolobi botala ka pe bo monaka lelo soko totali bilan yi de pes basé na pouvoir mais basé ko se comporter kaka ndenge bazalaki na opposition depuis accession à pouvoir du président Félix Tshisekedi toto fantore ba casse omona ke yi de pes a cassé mi total ba dégâts yi de pes a sali ba dégâts koleka na mam kutu bato bazana opposition koleka bato bazana opposition mais opposition lelo c'est la muka sa bokini la muka sa tumbini. Mais par contre, il doit pas s'aider à ce que ça la bilo quoi. Mais ce que basé ko yeba que le roba monde basé na pouvoir. Tango Jean-Marc Kabunda tenir ma propos en décona. Est-ce qu'il dit que c'est président et assemblée nationale. Oh pas comme on a suite FCC. Mais ndeko to belo so mo te sala ba eloko mo be bonga na ko loba te mena tindi yo loba yango. To no bela ngona sans wana to ngeni. Po to so mo na ba silence total. Il y a une autorité morale. Au moins, la PPRD, la télémia Zoloba, la IDPS, la télémia Zoloba, mais l'autorité morale, la FCC, l'autorité morale, la cash, tout le bani. Et ça, bango monte, parce que si on a bango pour sanctionner pesate, si Babylon a ce salama, on a sanction à niveau de la cash, la FCC, ça te biloko wana yango président Kabila souffrir nango. Batoné basé ko sala ba dérapage, balobi loko la zeko sanctionner te président Kabila ndazena simana. Yango pe balingi balati sa président Félix Lelo. Nzoka ndesika to komi to koloba mokolo ba beta kana miso ya baleki te. Jean-Marc Kabunda c'est mokolo. Président a eu de pèse, vice-président assemblée nationale. Donc ba ko sanctionner te lokwa ba ko sanctionner soko mukoko moko na mona kana eu de pèse wana soko nani te. Donc mokolo ba reprocher kaye intelligemment sagement yango wana ezeko leka. Mais pota ko kenda ko sukisa likambo yango to koloba bati ya moi mai na vino na bango kosangana omoni lelo esika to komi mondele ndaze ko mona kilo wana ya kosangana ya bato wana kozala ya président Kabila honoraire lelo na mboka po bango balingaka nde ba dirigeant bakima te bénéfice kozala nini soki lelo libala wana ndenge plus mingi to yoka bandeko ya cash mutu basengaka divorce wana soki lelo ba arriver que divorce c'est salami total peuple vraiment par na kozala nini bénéfice à peuple na kata divorce na wana wana oui bisoko na ino kufela te soko motaze ko lela na nzila ozeko kanisa ko azeko sala mabuke ya zwezo mais mokolo ko kufela être cher ndoko comprendre ata na miso ya bato ma ya miso ko senga permission te pour bima
lelo tango bande kwa ido pese cache basé ko senga séparation divorce et à la consommer ya ba parti wana moko kima na ino ba vivre guerre awa to salaka bale moko ebeti bato ba panzani mais batuna bandeko ya est ba monaka batuna bandeko ya nord ya Nigeria basé ko kima Boko Haram te tozena tout intérêt ya kolinga mariage wana ezala mais nalandi bandeko musu po nini te lobi pe na 2023 famille wana mi balé alliance wana bimisa candidat moko ya président FCC cache bimisi be muntu moko est-ce que bon monité que to bandiko koma mature est-ce que bon monité que to bandiko pusana na mokili ya bato mais mondele ndaze ko kota na sima ya bato wana pour le président Kabila qui maté et je supposais batwa misolote pour fallait que kimana bato na yi ndenge zalaka Muse Kabila koti 97 Mobutu akimi na ba million te yango bakanga ba général Nzimbi ba biloko yango bakanga ba colonel Boswa biloko yango bakanga kanga ba se phase wana biloko ba dirigeant ya deuxième république nyoso bakanga ba biloko mais le président Kabila bakimite batikali na mboka mais eze manque à gagner à l'opposition pembe nde lokola l'opposition pembe sala kana ruse assez ko continuer ko kota derrière parti politique donc bandeko bazala mayele justement yende ko kabund a se comporter lokola vice-président oyesika eze supposé à batterie d'institution ya mboka alongola na sorvo na yeba discours lokwa ya balabala bato mibale ba mairie ka mbangi bako discuter de n'importe quoi te wana ezalaki maloba ende kondombele kasi tokosenga na bino bandeko division moto moko ta bénéficiaka na yango soki eyindi awawa biso nyonso tokozala baperdant tosouhaite te kendelo na kati ya mboka na biso désordre kwa kozala ndeko ndombele bandeko bo réagir na banimero eza affiché babituna na ndeko ndombele aza kwa nano ndeko ndombele mokonzi ya bangunza fu mokusu ke mozala mpona na ngola na kati ya RTNC chaîne nationale Fumukusa zoloba soki kaka makambu ya Congo ya mboka oyo bo associé kaka Yesu boye baka to ya criminalité ekobakisa to ya chômage donc makambu nyonso mabe atangaki mingi ko wana chaîne nationale atango zoloba bongo ba service nyonso makambu tali l'état ba compte pe presque nyonso bazoyoka yango alobia tanga zolobela ngo azolobela ngo pamba te po ba mikolo uti ko leka président de la république bazalaki na ba mabondeli presque mingi na bandeko bazala ngambo ya christianisme oto bengi ba chrétien ba pasteur kasi eloko pene senge soto tuna mutuna wana kolandela makambo ndana ki lobi na stade de martyr et pas wana to moni président de la république a ko participer na messe ya liboso au cardinal Ambongo asali ni na kati ya messe wana cardinal Ambongo alobaki président de la république va lobaki kasi yambo to kota na mituna oyo cardinal que dans ma propos cardinal Ambongo abimisa ki kombo cardinal Mosengo bande ko comprendre so ya ngaka tokota na manaka ya Mathieu watia ki qu'est-ce que mutuni evandelele est-ce que président de la république to batuna ye message au fumu kuzolo batongo midi poko soki kaka bomemi mboka na ngambu ya makambu ya Yesu boyeba ke passe rubandaka ko bakisama azoyoka yango to azoyoka yango te soka azoyoka yango te effort ni religion africaine azo sala pena minute oyo po sangone ko komela président de pour soki muta yela chaîne nationale solo bake soki bosi mboko bomemi na makambu ya Yesu boyeba ke criminalité ko mata nzale ke koba désordre koba nyoso mabe il koloba nini ndeko ndombele tango mokonza banguza mokolo tango yobi ozoyoka yango po moni président de la république lobi na messe ya bongo oyambela ke moningi ni malobe pa ndeko na ngai tambi na koyanola motuna wana na ba volet mibale botuni motuna mwa molai soko tozali komona lolenge kani lobi chef de l'état azalaki na stade de martyr tomoni yango kala normal basé formé par bango bazalaka censé à reproduire au bango balingi c'est-à-dire kamwishi bisote pas que ndeki pe na Vatican est-ce que bakende ko latisa ye mais fumuku so bakso ba memi mboka na ligne toko koma wana tolobaki toko yanola na deux volets toko koma wana botuni biso tango fumuku so balobaka na yoto nse ba service belé soko bayoka ka to bayoka ka te soko fumuku so finga ka chef de l'état ne mission wana yoto nse ngaka commandant côté ngaka ça l'interpellé c'est l'explique que balanda ka pe bayoka
bino bato botangi moi mingi bolobaka les conséquences corrigent mieux que le conseil. Tango ne songenzi la lobi na chaîne nationale alobi tango yonso boko sangana botimboka oyo epa ya Yesu na maboko ya Yesu to ya mortalité to ya assassinat to ya pauvreté to ya chômage écoute ezalaka egie ko koma soko super egie alobaki yango liboso ya bato yonso mais tokoliki ya bango bandeko ya bakambi ya l'état lelo mais baute ko sala wana dobi soko na février soko na sanza nini na stade de martyr mais batala na ino passage na bango babakisi nini yezo bakisi nini na mosala na et lelo catholique wana na soko cardinal Mbongo bazongi lisu bandeko mais si makaka ya Vatican assistaki bango na Vatican tango bayaki ya celle ça uti otambolela bango ti qui peut soutenir na mais celle ça azeli yanga kaka ya catholique bazelo ko moko président bon biso tokolobaka nyama yonso kobomaka ndenge moko te soko lion abomaka na kanda déchirer moto nguma bomaka ko azwe ko caresser azwe ko linga yo akobuka yo bapanzi tokolikia na tango yo président Félix Tshisekedi atamboli na catholique po sika to uti tango bazaki na opposition catholique azaki ko pesa bango cadre bango bati ba militant po ba déstabiliser pouvoir catholique a bongoli ezaleli ya ko pesa ba cadre na opposition je ne pense pas. Catholique a travaillé na ba parti au pouvoir était ma travaillé na opposant na yebi que président Félix Tshisekedi a yebi yango ma boyinde ko boma loko a Lyon azeko boma bango loko nguma lobi ko kabona na bango lobi ko kabona na bango kasi ndeko ndombele mais tuna evandela oyo pino ngeza tuna evandela pisi mingi na kati ya mateya oyo ya ndeko ya cardinal Mbongo cardinal Mbongo azoloba alobeli makambo ya gratuité ya enseignement alobeleli yango bezali kanisi moko ya malamu kasi l'État a sacrifié qualité de l'enseignement. Et le connaît la musique qui m'a canisé. N'a pas de qualité dans l'enseignement. À quel moment musica cardinal Mbongo azolo balobi école catholique ce qui le lobby no bozo gamo école catholique ezala ka cher ninge bina ba manaka to sali na bino kaka ok catholique ezala trop cher fu mukusu bene moko lobby na zoki réponse cardinal Mbongo ndenge biso to ganga ka to ndenge sala ka ke école catholique ezala ka kasi ana medemi o ganga wasi bino boyebi yango to boyebi yango Dana ngamu na kutuna mituna te ndeko marobombo kabino tata cardinal Mbongo alobi bazana catholique qualité d'enseignement ezalaka malamu mingi raison pour laquelle l'école na ye ekoki ozala peine kofuta minerval ndenge moko te na l'école mosusu oza conseil que soki na wenzeloko ya qualité ezalaka toujours likolo par rapport à biloko ya se car wana cardinal Mbongo ntango azolokola bia ezalaki biyano formation na kutani na ndeko ndombele loko na ye na mandaka na émission na kotalisa et donc biyano na bamakabo bino bolobelaka awa ezaki catholique ye azali l'école où la qualité est malamu mingi raison pour laquelle l'école n'est pas en obligation de kozala likolo presque l'école nous sommes avec makambo oyo cardinal Mbongo lobby na kati ya besa bandeko lobela ya moto kene na mansolo ya président de la république to banela nanu wana boyembele la kiamo lengi ndeko ndombele botali tokoliki wana ezele leçon bandeko balandi faut batiraka tango tolekaka tolobaka bato bajujaka biso par rapport ya appartenance moko songolo tango motaze koloba enseignement na biso catholique ezalaka trop cher pour ses qualité bana babimaka na catholique leo na mboko base bana ba cadre wapi oui la majorité ba tous les ndeko tambi eza bandeko omoni na okaka motema pasi po bolukaka kosala déontologie journalistique atane siko bino pe boyebi ke zembeba oseyi yambo peuple congolais oyebi ke na bato bakosisaka na betelo la catholique base nil mais soko lelo mboka o ezeko kotambola te tambusami na banani na bato formé par l'église catholique na betelo ya ba catholique babakisi nini na mboka o mais faut bayoka soni ye cardinal Mbongo tango azeko loba batia enseignement na bango talo po eza enseignement ya qualité ba prononcer yango te qualité ba yebaka yango na misala mais lelo tango bango moko balobaki gouvernement o yeze gouvernement ya ba médiocre mais la question qui peut passer qui enseigné par des médiocres. Comment est-ce que le gars faut beaucoup ce l'éthique à médiocre na catholique. Mais tolobi bango catholique et ba fingi ba dirigeant ba médiocre. Bango ba dirigeant on a basaki formé par bana. Mais par ba catholique. Bongo na nyase vrai médiocre. Si moto ya formé à transmettre moi na médiocrité ye on a vrai médiocre. Tokolikia
na biloko ya boye na ba propos ya boye peuple yango tolobi eze pas si pour peuple moko abina kaka kaneto en logement peuple moko ya sododo peuple moko tango yoso azena ba concert te l'état mécanique ko réglementer pe secteur wana les lobos plutôt il y a catholique pe état kuna ba pesi raison po un peu plus tard on a défoncé bino boko monake balobi bazé ko bunda gratuité et enseignement et simba pour peuple assez pauvre oui mais n'habite tout ça là tous les kaka liboso ya bateau pour ya couper sa bango moi mati ndeko ndomela bolimbisi est-ce que yeba ka catholique lelo aza bateau aza rapproche mingi ya population par rapport à l'église mususu donc pas si la population par rapport à l'église mususu catholique y bien moi makasi raison pour laquelle le monde rappelle l'état a toujours na sima catholique pour éviter na sima catholique mais catholique na peuple bazo tambola na nzela moko maloba ipanya ngana okanga motema pasi ndenge ka batandise libino mosala oya journaliste poser ko kanisa to po yebi makambo mosusu mais pour ça la déontologie c'est ko loba makambo mosusu catholique wana ne bité bande ko bazena courte mémoire te mboka nzala 93 bato basali année blanche wana mboka oyo 93 balingi basala lisusu deuxième année blanche catholique aye ko fandisa ba parents pour bazwa charge ya enseignement batika l'état kimia soko catholique azalaka na souci ya peuple po nini a imposer ka gratuité enseignement na tango wana banani bakumbi paye ya Minerval na front belge na mboka Minerval bato batangaki 92 93 te na 96 na mboka oyo bayebi na école catholique Minerval ezalaki en front belge en front français bango pendele lo bayeko kumbango en dollars mais ce que c'est moto ya pas sur tangisa mona na école catholique oko contredire ye cardinal Mbongo ndenga uti ko loba tout à l'heure que école na bango betelo na bango za trop cher moto ya lingi peuple pauvre oko tsa école très cher qualité quelle qualité bongo bo pito na bango poni mbati yango gratuité tolinga kaboza la plus ba journaliste et investigation bo fanda kaka na ndako te balobaki te bokendaka tolobi bo pito il y a ma catholique étalo mais beaucoup m'appellent à l'hôpital beaucoup m'en hôpital qu'est-ce hôpital na hôpital moko ya bango ma catholique zanga soko prikanye zanga soko serenge zanga soko eau du stylet soko ba kopesa gratuitement soit disant bango de bara pene ya peuple te catholique akotika la kolinga peuple te na regretter et sanga ki na tambola na elema moko mona déclaration ya Mbuta Lumumba na 60 wana na dwi yango e wuti na chaîne ya bango ba belge bato ba coloniser biso oyo Mbuta Lumumba regret na yendenge catholique ba seko ko déstabiliser bokonzi ya mboka Mbuta Lumumba na la kibande ko balandi mposo kolanda quel que soit sujet to ko tie extrait wana pour soko biso to lobi lelo catholique ende cause ya souffrance ya peuple congolais ezeko bimarokola bonne tendance mais beaucoup mona Mbuta Lumumba oyo azalaki futuka te na mosuni oyo azalaki na religion africaine te na mosuni mais idéologiquement azalaki moindo a déclaré ki déjà bambeba ya catholique boko mona Kwame Nkrumah déjà na Accra na 59 a déclaré kabila donc makambo tozomona lelo ezala nango déjà lobby eleki catholique déjà sala nango déjà mais continuateur ya œuvre ya colonisateur akobongoloni peuple assez esclave ndeko ndobelobi eloko moko lobi malgré to kiki bome esengeli nazonga nango po to éclairer bandeko bazolanda biso ntango lobi ke la majorité bato lelo ntango nazalaki motuna na ngai nabi ke la majorité bato lelo bazokamba biso baza baélève ya catholique yo lobi totala na terre toloba nini baza mal formé yango bamemimaka mabe na kati ya société to ndenge très mal formé donc quel que soit ba Minerval ba boti na ba futi ba cher bazo kanza ke ba école wana eza ba école malamu na kati ya société lokola société bénéficier na mayeba kene ko yote na kwesa loba ke baza na boka mal formé bato yo ba détourner na mission bana ya catholique bato yo ba corrompaka pe ba corrompi bana ya catholique soko société congolaise ezeko ko avancer te et ba dirigeante bango bongo ba lobaka bongo ba dirigeant bazé ba produit ya banani produit ya religion africaine kuna zete yango to yeko lobana bango to changer système éducatif catholique azui mboka oyo banda époque coloniale abimisi kaka be ba subordonné tozeko koka kokela te tel
lelo mikadi ya tombola ngai esaka ngai pasi na bango be étudiant na bango be étudiante omoni azeko ko bendela sika ya mokadi ya tombola na wenja ngambela wana fuya catholique te soko to alaki na ba élève soko to zaki na ba élément très bien formé lelo na bozio to zena ngona mboka na bomengo bato fo to misalela biebiso to zena bien proposa donc catholique alobate sur qualité enseignement pour qualité ba yeba kango na terrain qualité ba loba la kango qualité ba yeba kango na terrain ba téléspectateurs bozo mebele ba numéro affiché wana kaka nini ko dobela lobby président Iran a outu ko sala ba déclaration lobby que soki lelo Iran zo tenir face les bosso des États-Unis et ça grâce ya ba intellectuel na bango elingo loba saki batanga ki malamu lelo bazo sunga mboka na bango na mayelo bo bazo ki na classe soki biso lelo pe mboka zo tambola malamu te lingo loba ni bato bakene ko tanga saki batanga ki mabe nde kondombele na yebi ya moto kota na kata bisolo wana ngata ngona mona ki yango eloko wa liboso na bana ko kanisa fumukusu na kanisi ngunza manoka na kanisi ngunza nzomos apope na ko kanisa nde kondombele botale la chaîne moko yebani pe aza reconnu to moni vraiment ba député hein ba tinda mi ya peuple basana likanisi ba récolter na bande ko mususu ya islam ba récolter 100 000 signatures ba ke ne ko kotsa mobeko ba ke ne ko convaincre ngo ba bande ko na bona niveau ya parlement ba adopter jour moko pour na ramadan comme journée fériée na mboka na biso ndeko wana parmi ba blongo bande ko solo la ba argument pesa bi ke lelo christianisme azana ba jour ndakisa Noël et ça va journée fériée na mboka na biso bana bazoka congé à Pâques et il y a 2 semaines mobimba ozana boboza ba musulman oza na religion africaine oza ba chrétien bazoka bani no yango pe pousser pe bango lokwa toza pays laïque bango pe bakende roluka moyen nini bako sala pour ramader comme journée fériée ce tango bino na religion africaine mokolo tongo midi pourquoi bino pe bako sala démarche wana le 25 mai et ko comme journée fériée ou ezali mbotama ya kolo yesu ya bayindo to ndenge nini po c'est déjà bani ko lobama ke bande ko bazana tendance ya fumuki mbangu bango pe bakende ko senga ke l'état ako komisa le 25 mai journée fériée ndeko ndobele we komi guerre ya ba religion ko wele na ba mikolo to ndenge ni ba musulman bango na ba telemie kala mingi te ramadan na mboka na biso ba ko décréter une journée fériée malobe pa ina bino ndeko tambi ko confondaka makambo te tango lobi le 25 mai au tir religion africaine ko confondaka makambo te tata église chrétien kimbangiste soko catholique kimbangiste ko tia bangote na mosala monene oyo bangunza ya fumu kimbango baze ko sala te na le 25 mai to keipo to lukanani to luka Jésus ya moyindo te na linga ko simba biloko wana te po bango moko bayebi po nini baboyaki bango na kowe communauté œcuménique des églises kuna na linga ko simba te soko to zongi na démarche ya islam c'est regrettable mais tolobaka baze bambwa yimbwa ya barab moto alaki na ye sunda akomi Mustafa akomi Jibril kasi ndenge moko na keina na ngambela na sombi mbwa na ngai na pese kombo milu buba telelo baze ko yoka na ino sonite mawate bauti ko bengana bango na meka te ano ba ke imekete po nini ba fandeli na ino ba dossier wana oh ça pour na makambe bola ndeko ndombele baboy ki bona foko lobaka bien baboy bona meka pour na makambe bola ndeko ndombele et c'est pas si oyebi tolobaka ndakisa moko awa soko epa ya maître na yo baze na matanga yo mwana mosala okoloba pe epa na biso na résidence lelo toze na matanga mais soko yo mobola yo mosali yo esclave odwi matanga patron koloba te ke toze pe na matanga barabe soko ba islamiser lelo bakozwa courage wana bon ndenge tolobaki toyobi ke biloko mosusu esengaki désordre wana monana po tailleur soko associé lambate akotika la kotomba yango te oyaki na liputa na yo ya kokangama malamu mais po comme elamba oyo yo lingi fo basamba yango bilo bitende mosusu pe zangi ntine bima na kati ya elamba wana po sime bimise elamba ya malonga esengeli to koma na biloko oyo po par après toyeba ke même ndenge to tia mboka o état laïque to kokaki te kozala état laïque yango eze théâtre ya ba désordre nzoka esengelaki biso tozala état kimbangise ye église kimbangise te o bazwaka esika balobaki yesu balobaki jardin de Dieu bango babongoli kamba esika bajwe isoko théâtre ya mangobo na ya jwe zo wana alingi kokota te mais tokozala état kimbangiste ya idéologie vraie ya fumu kimbango ya tindama na yesu te mais tata keli likona sakaniselaka biso bayi
Donc dommage il y a ba islamisé c'est kaka ba théâtre ya ba mangobo ya ba jouer. Donc attention il peut adopter la bongo lelo journée wana et go financer on peut mboka pe lelo. Mais Noël outi kalate. Lelo monite que Noël yango moke bandi ko kufa sans que bato balinga. Noël bandi ko kufa sans que bato batia yango sende. Bongo bango soko ba yena na mokolo ya Ramadan c'est ko kufa ka sa batia yango sende. Donc nature les autres qui oh mais comment? Mbangu di fika ya nso kama moji poli ya mai mabomba fumuki mbangu na mopepe na mai na mabele bango nde bazeko ya na mopepe na mabele yango wana wana zali loba ndeko ndomele mai bazo soka mokolo na mokolo et pas mokonzi ya religion africaine mokonzi ya bangunza fumukusu kemunza la pana na ngola ndeko ndomele na yambi o mwa mingi fumukusu pe to sali be mission pe mwa mingi toke coupe d'Afrique awa pas si moko na lala na mona motema to toke coupe d'Afrique pas si nanga zaki ndenge nini po coupe d'Afrique yo zala ki na mois de juin na mois de mars to sali mission moko na fumukusu pas la pe mission moko na confrère na biso moko ya Eco V Club ASV Club fumukusu na kati ya be mission sala na ndeko na biso confrère na biso na pe to sala na yepe to yambaye fumukusu azoloba lolenge Léopard azokendele akotika la kozwa coupe te ezala ba makambo esengeli ya sala oyo alinga ko sala te alobela makambo V Club avec V Club kozwa coupe te alobela ke makambo ke V Club penenga sa bongo ba arabe be équipe ba arabe awa na stade de Martyr ba ko garder V Club te to kanzeka ka loba ene lekele mais toi to komi na coupe d'Afrique to moneki réalité on a to sala pe mission na pe soko za ko se rappeler ba pela bande ko ba bengaki kasi lelo passe za nini Fumukusa solo ba makambo wana na chaîne nationale mokolo na eba RTV so emi mokolo lelo awa to kanza ke soki koti benga kei oya ko yeba kamune so ke bongwa o pa ye to monika ke makambo ngo ezalika ko kelenge ka lolenge moko to loba nini libabe fumukusa ganga ka mokolo so continuer ka ko peser sur le pas to ndenge nini ni kondombele malobe pa ina matondo ndeko na ngai tambi biloko mosusu ekomaka na kele na pasiko bandela kayango moni tote kolobelo ko moko wa tolobaki yango en passant ndenge Fumukusu balekaka na RTNC soko ba fingi chef de l'état service à sécurité au sens journal bakumbelaka bakondikaka mingi makambo ya mabo elobami sur bango mais bolango ekomaka te tope komaka lokwa tozena mboka ya bilakeli elakeli soko balakeli moto nde dwimbango soko bapamboli moto lipamboli boyi kutu makambo ya Léopard est-ce que Léopard est kokai ko changer na ino entraîneur soit disant que pour la ya Léopard c'est ko uta na entraîneur te makambo ya libabe ya Léopard to bandaki yango to salaka na ministre honoraire ya sport Denis Kamba Chimbu ba yebi biloko wapi lobamite pe ne songanzi la Fumukusu kia muzala panda na ngola bazete bato ye bakolobaka sima ya likambo te bakolobaka avant likambo ekoma ndenge bo bandi wana balobi boko pola Popo sala oyo na oyo te. Bongo soko bopoli. Te. Ndeko na biso ne mwandanse mi alobaka malgré qu'il se contredire après. Motuka soke zeki mbambala. Atoko changer ba chauffeur. Loko motuka zeki mbambala. Motuka wane ko sala kaka na bambeba. Donc chauffeur ne sera le canon dans la faux chauffeur. Mendeko wana entraîneur Sengibemba a remplacé Ibengi. Akokuta na kaka na libabe. Morite moi ça j'ai na sida yoko okopeto la sida wana. Kazo ko jwa kaka sida yokuti na mwashi wana. Goli ko so mosusu azeko tia ambi me baze ko benga na nzira te libabe. Atambusa makanisite libabe abunda longola libabe akomona ta mokola tia mbite babengi akoliko soyaka na ino Léopard azena makambo otolobaka toyaka kolekisa tango te basaka balakela Léopard mabe banani Fumukusa kaka mena lobi tolobaka yango ne songanzila balakisa yango tango bazwi coupe na bango d'Afrique ya yambo Léopard akota na bamboka na ba fin fond ezala opération $1 habitant yon sorti la Léopard $1 mais ba déborda ndenge kaka mobeko yon sur République démocratique ya Congo sala Canada na débordement ba kenda ba jwa bantaba ya bato ba meme ya bato oye nyongisa lelisa ba habitant ya mboka ba bime o kaka coupe moko na ino biso bongisi bantaba bo bongo soko ba jwa ya mibale ba ngombe ba kokenda ba jwa total
bato babetaka ndembo wana misolo na bango mabiongo bato wana baze ba pauvre malheureux nesonga nzila lokola mokobi misala ya 1921 ya yebesi ke ze ya kokangama nda yebisi bango bosimba wa soko bosimbia wa soko bosali boye ekofungwama tala bato yo na mayele mabe balingaki ba récupérer bo monaka cérémonie moko salamaka bazui ancien kidiaba bapesie varese ya léopard ya 74 balati si cérémonie tata te soko nganga pesio mayele keba ato tu non en fait katika na prise ya suka clair ko mbolo ko zala tena ituluku ya bakesi na keba apesa ki bango tik tak me ba yebite nini tikalaki donc de contrôler les lots hein on vient na makambo ya bale mingi hein siko tolo banini ministre pas côté les lots ndeko na biso Amos Mbayo azali abundi makasi c'est kana photo reconnaître ngo pona makambo ya sport mboka na biso les lots makambo so tamoli malamu les lots comme numéro 1 azaka pasteur pasteur Amos Mbayo aza pasteur est-ce que vous allez bien facilement que andima makambo fumuku so lobaka po o kutu baleki wana bazaki ba pasteur te mais bazaki na difficulté okeno koyamba ba makambo na ba yokisaki population mitema passe so o lelo aza pasteur est-ce que akondima ayo ba makambo fumuku so lobaka pona intérieur pona ko so lobela to zomona ke même na le pas nga bongo risque peut se qualifier pété pona coupe d'Afrique ta peso to ki to sala biso le côté to so ngana kwa nyeto maloba epani ndeko na ngai tambi ndeko Amos Mbayo aze ministre ya sport wana ze église na yete pasi nyamboka na biso ala ka moto aze officier na armée aze colonel alingi na bana na yeba mona ka ye colonel te et ça la makandenge wa oze colonel na armée na ndako na yoze lianga ya goliko sona yoze tata ya bana na yo comme maki colonel na ndako te oze pasteur mais église était de péché ministère wa soko kaka akotia mosala na ye na foi ndeko za la pasi mais soko akotia mosala na ye po excellent akoya vers nesongedi na fumukuzu kia muzana panda ngola po moto azeko la kisa onzila ta zena makodia ndima solo ya makodia po yebi nzila te soko akotia mosala wana na ono ya foi tata wana lobaka makambo ya fumuki mbango ngana lobaka Yesu akozinda pona tour na yepa ko twa kaka ba mingete na libungutulu ba mingete na libungutulu teba ko yo pas mosala le côté attention de qualification de kila biso coupe d'Afrique to ko yenga ka beto soki na biso tata moto ko ina nzita mbila na tongo apesi ba yeba ko yana milima yele batala tango yonso eleka me ba mona wate tango toyebisaka bango bato bazala trop attentif na makambo koleka na mboka nesonga nzila lobina komba fumu kimbango ndele opare na komba fumu kimbango liboso yalaki période moko avant match ya coupe d'Afrique banda bazwi nzete kauka mama Marie nzete kauka soko ya kingasani basali misa nganga te to bandina ino na nzete kauka wana banganga bamona na kate mais oye mona na kana RTNC bati moto moko ya soko abe moko ya nzete kauka na kingasani kuna sala misa pole opare gagner banika biso mingete mibale na libungutulu mosusu balakisa pasteur moko akota tina vestiaire akei ko sambe éliminatoire ya coupe du monde match ya DD ya Tunisia voilà to lungwa même papa Kenga n'est pas lobaka to ko kene coupe sila nakokoma tata ndelo kola bango bayoka ka mfumu kuswa lobaka kombo ya mfumu kimbango nakobanga baluki bakenda ko église chrétien kimbangiste papa Kenga ni kumbwa se ya mwana nzambi avelela balungwa mais toze koloba bakolungwa po omoni lizita ekoma kapasi ya kufungwa masoko kuna baze ko benda na bandeli koloba to yakawa pona kolekisa ntango te nesonga nzira bayeko koba misala ya 1921 oyo ya kosikola bayini lizite koma kapasi soko ngambo na ngambo baze ko benda to luka ko benda te po lizita wane fungwa eloko ekanga leopard moto ya yambo aloba leopard eze ya kokangama eze nesonga nzira fumukusu ke muzana panda nango donc ça ça ba joueur à bien mais ba joueur à bien ba bandile lote to ko kenda na sélection ya ba biscotte na ba room na ba Shabani Nonda to ye na ba banda kutu soko to zongi ata na tango ya ba mama le to zongi na tango ya ba Lukaku Léopard ezalaka bena ba sélection ya bien to changer ba entraîneur bon ba tout gal mushina ba leka kiawa ba neveu ba Claude Leroy ba ze tuluku basé na qualité équipe oyo to zenango o to ko sulisa nango na ibengi mais équipe oyo Afrique mobimbe ze convier
mende loko l'équipe ezena libabe tolobi mwasi ati monzele mibali baze ko benga yete poise na libabe ndeko ndomele to moto ko to na sujet le sujet na suka ya moto ko makuna ni kamope asfe club lelo vita lelo azana pour moko bo azana ba pays mingi ya non kasi fumukusu vele be miso to sala na ba ndeko na so fait ba lobela pa eloko wana to so mona te na ndenge ba ndeko avec club be bazaka toujours à distance na ye pa lo ba ne ke za makambo ya mbongo te eza ba makambo ngana za mola kisinzela bo yana la accepter ndenge bo sala pour te mayenyo so wana e ko leka ndenge malam bo pesa ngai mbongo ta lo bongo tina ba RTNC et so banque ça ça na vite pe tout s'attendre les loko moko te ke o to bima na phase de poule to ke na demi-finale pour to atteindre finale ndeko tambi to ko sala lisusu marketing agressif te ya ko continuer ko benga AS Football Club to zeba nganga nkisite fumukusu azenga nganga nkisite makambo ya nesonga nzile le cas même na écho de l'AS Football Club oza émission ya AS Football Club ba dirigeant na bango ba kolanda soko ba réagissa te ba yebelo ko nini ze ko empêcher bango biso to ze ko sala mosala na biso ya etumba lobiko ya loposo moyindo ndena nzila eze lo kwa roulage te aze ko sala ko régler circulation soko mo tuketi mo manœuvre ya beti yango ngondo ngungu tia mo panzimi tukeleka yango wana nesongia nzila baze ko sala mosala ya etumba lobiko ya loposo moyindo na nzila na ye baze ko ramasser atali kuna lobi sapato wana c'est talon na ngwe lingelungwa soko tamboli su tango molai e ko lungwa luka cordonia bongisela yo ya le kaze ko sala mosala yango moni to lobaka makambo ya fait club yango to lobaka makambo ya ba léopard makambo ya politique yonso même mosala ze bolamu ya bato oyo bayoki matondo oyo bayoki te bako s'emprendre na bango moko tata maman bozolanda biso ezopesa pasi mingi komona moto moko aye na chaîne nationale na ba assurance azolobela pena likambo bona likambo boso bosalela ngonenga na lobi te bokiebo ekozala kaka échec na 3e mois na mois de max faut mukusa sali be mission même na bande ko fait club na niveau RTNC pe sali be mission azolobela makamba léopard moto moko nzima yango te toki awa passe a continuer suko lobango lelo susu ndeko ndobe to ko kabona boete ndete lobaki te mais oyo photo tuna ndeko ndombele lobi le ki scandale sexuel na Congo central et salamaki et pas on salaki soni pona mboka na biso lelo siko esika eloko wana zo sala meleza pa nani moko ya bandeko oyo bato mayele na niveau Europe esika ba décision etambusa ke Europe ezala e vanda melelaka ba eleva ki ndeko wana na esika ya ambassadeur na niveau ya komondiko na biso héritier mais kasi lelo ezana ba film ebelezo cartonner lobby kutu eleki ke na ba journal to landa ki yango et puis wana bakangaki ye bakangie na ezalaki bolingo na bo bali ko sala et puis wana bazo sansanzo to na bango ba komiti na niveau ba jubilili ba panzi yango bisika nyoso ndikondombele lelo kozala artiste eza synonyme ya kosala ka babiloko wana kozala artiste lelo eza synonyme ya kozala yanke kozala artiste ezali synonyme ya kobinisa basi bolumbu ya nzoto ya musisa na tina te to ndenge nini ndikondombele malobe pa ina fruit ya ba catholique mais hier il tanga na Saint Georges ya ba catholique ndikondombele fruit ya catholique ndenge nini mais otuni l'école ba ko tuna moto na tika na pese ya notata mituneze ya yobi yano ya ngai bonyo lingo ya nola sunateni na ngai mais yo yebite yeri tanga na Saint Georges na kitambo soko yebite ngana informe yo yango na lobaki na yebaki kokosuka wana yo moko na mituna na ko bimisa bambeba ya catholique ke a formaka ba qualité te héritier tanga na Saint Georges ya ba catholique na kitambo ale kaka na ba manaka ye moko alobaka ngo bakenda ba vérifier fruit ya ba catholique tango mosusu to ko comparer yango te na scandale elekaki na Congo central po wana moni ke ze motambo baluki basambwisa vice gouverneur ezepe na bangin ba agenda caché mosusu na sima ezena makambo mosusu ebombami na sima c'est différent na oyo azena goliko sona ya ze ko sala mais d'abord bango ba musicien ba fifaka na mokila bolumbu balataka bilamba te sexe milangwa nde mokili na bango manger baiser boire circuit yonso ya bato wana yango ezembala liboso te ye héritier wana ezembala liboso te ngai par contre na kolinga nakenda plus loin ya koloba botala combien mondele asopelaka biso soyi botala combien mondele ayaka kosakanela biso soko ezalaki bato ya mayele
bakopesa bango ba titre te. So mona batinda bourse de titre ya bato mayele te. Fo moto moko yemba na ba concours moko ya musique ba pesi $100,000. Bakenda kopesa ye titre ya ambassadeur ya Union européenne pour na qualité ni. Ayemba nze monini ya pe. Asala aide nini humanitaire. Oyo mwana wana akokia komela ambassadeur ya Union européenne. Pe ba yamba ye na siège ya Union européenne. Na qualité ni. Te ba yebi bango nde basé bato yo basé ko induire masse na erreur. Faut ba tomber la bango pour ba orienter toute une génération na été ni wana. Yango bomona ka papa yamba di papa Wemba pour ba beta masoloni. Ya ba album à papa Wemba akoma producteur à papa Wemba. Te ayeba ki ke papa Wemba zena motu ya bilenge. Sokwa yambi bato mingi bilenge mingi bako plonger na mokili wana ya minduli. Yango bazui titre wana ya monene ba pesi héritier. Botala na sentiment ya vidéo wana. Et puis nako sepela te to telema likolo na yango po makambo ya ntine le kaka na mboka oyo media ezwakango na considération ndenge wana te. Pour lelo kei na YouTube scandale sexuel héritier. Ozongi na ba information na presse écrite héritier. Ozongi na ba chaîne locale mais makambo ya ntina oyo le kakawa. Fumukuso sala ki conférence internationale na ministère des affaires étrangères. RTN sayaki en direct pour to futa ki to bengaki. À part wana chaîne nini s'interrosaki na message wana te banti valeur onde zwaka vitamine banti valeur onde ezeko zo engrais chimique mais conscience ba valeur ezeko souffrir na malnutrition tale sika to zeko kozonga simane sika to avancer yango to koloba lelo na mboka o ben intellectuel basé na inoté soko to ko changer système éducatif te to ko bandaka ko marquer le pas et qui n'avance pas recule dans le wana zalaki lo ba suka ya ndeko ndombele botale pour ne suka biso mokolo molelo kasi sali ngai pasi na motema pona nini pasi nga na 2010 na votaka ndeko innocent na concours ya bandanso na votaka pona nini azala kolata drapeau RDC abande kolobela mingi makambo ya guerre na makanisi na nga zaki ke soki ndeko wana alongi akoyi komema message wana na mokili me kasi kokamwa lelo ekomi soki bina na obo soki bina na obo bina na obo na ba makambo ta est betela ka mwata lisolo te tata mame ko interpeller biso botala papa oyo Tongo midi pourquoi la chaîne nationale na RTVS pona makambo etali mboka mbongo boni azo bebisa po ya koroba makambo esengaki bana balia na ndako esengaki famille bénéficier na yango azolobela makambo Léopard mukolo na mukolo soki bosali te ndenge nazo esebonga na yebesika Léopard ekangama ata bobengi banganga ndenge nini Léopard ekokenesi mosika de boyoki na bosali mutu makasi bozwi banganga boki résultat négatif makambo ya vita ancien gouverneur ya mboka wazo baka pesa $200,000 pa nganga moko bo asala bo bafanti fumu ko sala baka bakamba vite za makambo banganga te bo ya ngana yebi za makambo pesa ngambongo te ngana yebi nini boko sala pona za molakisi nzela pe makambo ya mboka zolobela soki bo memi mboka pa ya makambo na kombo ya Yesu eloko moko te ko marcher kasi zotiaka mutu makasi tozomona pe résultat tata mama me ko interpeller biso ndeko ndomele to koyamba ye poso ezali ko to koba susu masolo oyo yobotika la brancher na RTVS 1 chaque lundi na ngonga 22h pe chaque vendredi na ngonga 11h kimi nzambe za na pe to kutena poso ya